Bonjour, c'est moi votre sœur Isabelle. Je suis revenue pour donner aussi ma contribution dans le thème si les femmes ou les hommes peuvent bien raconter son histoire ou sinon son passé ou son passé à son conjoint ou sa conjointe. Merci beaucoup, Papa Limi Akambulu. Nga d'accord que oui, étant que femme, tokoki kobeta li passé na biso et pas yaba partenaire na biso. Mais avant na expliquer pourquoi tokoki kobeta li passé na biso na partenaire na biso, le plus important que partenaire na yo azala intelligent. Na ko utiliser terme moko na ko senga déjà esquisse et blessé biso te. Soki okutami na partenaire ya zoba, lande ko mwasi na kosenga yo komeka te po kokwela problème. Et kokoma un petit truc na ndako yango kutu yo zalaka boy. Abandi ko utiliser ba mo wana ezalaka trop dur, yo za oyo, yo za wana. Mais ye azalaki te. Na vie na yo, na le passé na yo, tout comme na le passé na ye, yo zalaki te, ye pas zalaki te na le passé na yo. Mais yo sepeli ko betela ye solo po azala surprise te, pardon. Un jour, kokutana na mutu koyoka li solo. Donc tout comme na koyoka li solo, et ko blessé te. A kozonga albi non, moi si nanga sa yebisanga yango. Non, ba yebisanga déjà na yebi yango. Moni, a kozala na garde moko boy. A cause la bien, à se sentir bien. Mais ce qui te bombi, te lobité, ce qui a contaminé les bako ande wana, il blesse à cœur. Et ça la capace. Ya wande ke bonga kutani na muninga, ok? Moi si to mobali, to zalaka, ya kobeta kalisolo na biso, to lobaka vraiment, to s'expliquer, et ça li interrogatoire te. Ok? Mais ils allaient bien. Ya ko expliquer pour na ko faire voir muninga isikani na zucha makolo po ye moko asala choix a ko continuer to ko continuer te na ko bakisa likambo moko koloba ete partenaire oyo atelemelaka conjointe na ye ou bien conjoint na ye pour na le passé faut mitala bien souci avec toi. Parce que c'est normalité. Les passés zali les passés. Faut qu'on fasse luka koyeba les passés la kisini. Si manango kota la ou bien on se plaindre après pour na oyo yokaki ou bien on se plaindre te. Yango bande konanga ezali ke yana question mususu papa lumière kambulo bakisio tuni est-ce que na ko s'excuser faut na voir nanga na za un peu grippé voilà yango na voix un peu bizarre. Voilà to continuer. Papa kambulo tuni mususu lobi ete natani ni oyo tokoki ko betela lisolo oyo na ba partenaire na biso na début à relation après mariage ou sinon après qu'on vivre ensemble ou sinon ce que déjà les bala c'est kubi non ngana ko conseiller biso au lieu que to zela libale kuba au lieu to zela mariage na début et ça la bien parce que ngana ko betelo le passé na ngana début il y a relation à biso, quitte à toi de choisir. Tu veux continuer avec moi, avec le passé que je viens de te raconter. Ça y est, on continue. Sauf pas mon école na hôtel. Parce que le passé, on est tellement lourd à porter. C'est le moment, hein, Merci beaucoup.